société environnante a plusieurs réalités. Désormais, suivez-moi, Gloria Babel, la princesse, la femme qui assure, sur la FM Télévision, la chaîne qui donne la vie. Dans l'émission Au cœur de l'homme, motema ya moto sanduku we, toyebani bilongi kasimite Mateo. Na kati ya émission na bino, bokozwa ba histoire d'amour, de famille, de travail, pe ya lolenge na lolenge. Ba histoire vraie ya boy, jamais ezala. FM Télévision, elenge zanga lipasa. Bamakamusu c'est comme la kabiso na vie, tondima kite ke ekoko mabongo. Bienvenue dans le numéro ya Sikana magazine na bino Au cœur de l'homme sur FM Télévision, la chaîne qui donne la vie. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure pour capter depuis Kin la belle. Merci beaucoup. Un nouveau numéro parce que le lo na ina ma solo moko fali matoko ezo salanga pasi ni azolo bango boye ba beteli biso li solo yo. Ah non, et puis ça biso passe na motema nzoto malili tozo ebate mokili oyo ezala makambo ebele cher abonné FM Télévision tozola tozola muka oyebite lobi na yo ekozala ndenge nini likambo nini to pe problème nini ekokomela yo lobi il faut ko tambolaka na ikenge na se ya mokili tata Nzambe na Australie na moni bongo mon pasteur que j'aime bien papa nanga motema malamu papa Jacques Kafwa famille Kafwa Mobimba merci beaucoup na bino na pesi bino ba bonjour ba bonsoir et belé na lingi bino ya trop. Merci beaucoup na Fali Matoko na réalisation mon pote que j'aime bien papa nanga l'école mimir en vous na PSP merci na Préfina merci beaucoup na baboni na episode de partout ya ba province nyonso ya ba mboka nyonso ba continent nyonso na pesi bino merci beaucoup au cœur de l'homme ni par ailleurs kaka na chaîne na bino bolingaka FM Télévision na lobaki yango pe nazo continuer toujours ko lubango lelo bisolo moko na yenango ah non motema ya moto sanduku toyebani bilongi kasi mitema toyebani te nzoto malili ezala ndeko moko Sandra ndeko na biso mwasi Sandra lisolo Fali Matoko tozo non lisolo ya papa docteur tozo lipoya ya papa docteur mama mami to bomba ina nu pona semaine ezali koya tozo non lisolo ya papa la biso docteur papa la biso docteur to bomba kombo na ye azaki pe na centre na ye centre de santé na ye malgré ça centre moko yebani te mais na quartier wana yebani nango azo traité pe bato ezaki jour moko tantine moko ala non tantine elenge jeune fille ba 30 ans ba 28 ans ba âge wana kaka akomi no ba 35 ans d'âge te aye na ba traité santé zalaki bien te cher abonné FM Télévision ka ndenge zala kaka mutu akwe ya piqué crise et ba memie na centre ya quartier ba ye kaka na centre oyo ya docteur papa docteur oyo pona ba soigner ba tala ina ba pese na no premier soin o ba minganga balobaka boyebi ke na hôpital ata okweyo piqué crise ata ozana fièvre ata ozana eloko mona nzoto il fallait basala ba examen ba yeba réellement ozobela nini pe substance bon mona malade na euti wa pe loko ni zo sala ba minganga o bazolanda nga ba boyi na biso ya FM Télévision baza ba docteur baso comprendre et alors ndeko na biso docteur asalaki ndeko mwasi o Sandrine de examen mais après avoir kosala ndeko na biso Sandrine examen akangi topé amoni bokono topé maladie kati na ye ya VIH na temps na biso Kinshasa to benga ngo maladie à 4 lettres maladie à 4 lettres mais aye komona ndeko na biso Sandrine na VIH sida papa la biso docteur oyo ayoki passe na motema lobi ndenge nini jeune fille maman nanga ba boyi na biso nyonso ya FM Télévision ba nyonso bolandaka biso na magazine Au cœur de l'homme soko tali jeune fille wana non olobi ke oui Nzambe pena soki tanya ko créer maman bota ye abota mona mwasi okokakola ne lokote très belle santé na ye kitoko azana taille bien azana beauté
docteur ayoki passe na motema amoni lokola ndeko na ye amoni lokola yaya na ye amoni lokola petite soeur na ye lokola cousine na ye alobi jeune fille oyo pas même à 35 ans aza nanu jeune na maladie oyo docteur papa la biso docteur pas kono qu'est-ce que c'est na nini na mutu na ye et embryer ye alobi ayoki passe na motema et alors akokaki te ko garder yango abengisi pe jeune fille ayebisi ba sololi abini na zawa na sa docteur mais eloko na oyebisa yo zala motema makasi moni ka nde ba docteur nde balendisa na biso nanu balendisa na biso ba enseigner biso nanu pour la likambo soki kweleli ata bokufeli akolempele pe nona lendisi nanu après annoncer sangaliwa ndenge moko pe docteur oyo asalaki na Sandrine ndeko la biso Sandrine oyo alendisi nanu omoni eza maladie omoni babikaka lango atate me okowumela na yo kaka nde basalaka wala kaka nde balobaka ndeko la biso Sandrine azoyoka na ye ntango ayoki nde eza boye ozala maladie ya sida ndeza boye biso pe na centre to sona to pesa pe ba kiss nango bana koyaka na kozwa okuba pesa pe biloka mwa nini ba kiss ba vitamine okoza no bien o mutanzima ko teke oza nango OK na yoki mais eloko esali ndeko na biso docteur yo motema akamwa cher abonné à FM télévision en tout cas mokilo yo eza na makambo oui et ça m'a quand même bien cher abonné tant ba pesier ba soki yo tontinanga biso to jeune fille soki OK pas docteur azoye bisa yo loko kezala motema makasi eza eloko yaka nango okokufa lelo te au moins j'ai motema na moko conscience no moko bandi osala déjà motema bandi déjà ko beta okuna ma palpitation moko boy mais ya ko kamwa baboli na biso o bozola na biso en direct ya na chaîne FM télévision na magazine au cœur de l'homme ndeko la biso Sandrine bazoye bisa une nouvelle wana alobi OK pas de problème mais docteur o azo soigner akamwe alobi ndenge nini ba misuku to balelaka bamoni ke vie na bango nyonso esili wana mais ndenge nini ndeko oyo Sandrine s'inquiéter te ayoki douleur na motema te ayoki pasi te et docteur ekamusaki ye abi non nakoki ka te kosoigner ayeba na koyaka ifana mona baparents na ye bazala pe au courant nango ke mwana bango aza na maladie et alors ndeko la biso pe Sandrine apesaki pe numéro ya ndako ndeko la biso pe docteur jour mosusu akei pe komona mama ya Sandrine papa kutaki ete dasa kenda abimaki amoni nde mama ya Sandrine aza mwana liboso alibuma mama na bango et alors mama abi ndeko biso docteur lobi mama naza na besoin na yo to kutana de to solola mama pe ayambi ele amoni pe mupaya abi mama nde za boyenga na sa docteur boyebi ke jour la centre wana OK yo nde papa mona akoma na pe malamu azana pe bien azonga pe akoma na pe makasi azonga pe ko bima na ya mama ngai na lokola za docteur national ki ye tala na monaki mwana yo Sandrine na maladie ya sida mama kaka tanga yoki kaka eloko wana esone lokola kake na mato ya mama kanisi passe ya 9 mois na libumu mwana comme na ba âge ba 30 ans akoyi na maladie oyo ye kutu depuis alekana bo jeunesse na ye maladie oyo même pas na famille na ye ayoka sangola ngo mais mwana oyo amemi 9 mois ayoki sangola ngo ayoki passe ya bo mama ya kobota cher abonné et puis mama akoyi mama na se abandi kolela lokola mwana moke olie kutu kolo nzoto alela ta bongo mais alela ki bongo te alobi OK pas de problème lokola ayebaki déjà banzela na ye bon on est kaka point d'interrogation o ezali réel mama aleli mais quoi mona mukina ko consoler
ti docteur bandika kolendisa mama mwana yo ezateki ya kokufa lelo non mama bandika kolela nasoma déjà cercueil déjà parce que nango déjà Sandrine nanga déjà mikolo ezali kolia aozala te abi non mama ekoma nango tokongo mpe na biso bakisi omona mpe Sandrine akosala bien okoyeba kutu te ke Sandrine aza na maladie wana bakonsole mama azwi kimia et alors ndeko na biso Sandrine abani pe ko continue ko kene kozwa bakisi ba rendez-vous na ye ba rendez-vous na ya kuna na docteur puna azwa bakisi pour maladie na ye wana ya sida. Cher abonné à FM télévision ba tonton na nga ya FM télévision ba papa na nga ya FM télévision awa déplace makambo evandi awa déplace histoire vraiment ebandi toyebani bilongi mitema toyebani te zambe na ngai yango lobaka balobaka na mokili oyo tambola kama lembe okokoma oui tambola malembe papa na nga tonton na ngai awa nena zo beta sete na ba tonton o bazola na biso na FM télévision na magazine au cœur de l'homme na ba papa même ba papa marié ba benga ba homme marié sexe nyonso kaka masculin awa nde lisolo oyo tolo bango eyene pona bino otala nani ozo vivre na ye ozo no petit chéri oui au monde normal non na kulia ka sani moko na koza ka na gu moko te nde balobaka ngo oui tokangi ote mais tala place o tcha lokolo oyebi te et alors ndeko na biso docteur abanzi ko soigner ndeko na biso Sandrine ezaki mukolo moko boye docteur vanti apa musane pe ki docteur ayazala pe mo bakopi ne musu pasala na ye alokwa kama mobala deboyaka koza kaka focaliser na musala moko te akoyi pe ko simba parce que kaka kozwa kaka moins 1 franc camarade na benki ya bi camarade nango vanti kaka boye ne sa boye camarade ya grand frère nanga auti mikili auti poto atonga déjà bandako ni awawa ne za boye bandako déjà comme déjà suka yaka to kende to tala bandako parce que biso nde il faut to lia commission ya bandako wana bien OK oyo za pena cop et alors papa docteur oyo akei et pas camarade na ba kei pe na commune mususu botala bandako oyo basotonga et alors batali ko kotala ba kosi na kati cher abonné toyebani bilongi kasi mitema toyebani te amoni docteur amoni ndeko na biso Sandrine azobima na chantier toloba ndako ngo zaki inachevé na parmi ba maçon oyo baba kotonga ndako wana ndeko na biso Sandrine akomi ko bima na moko lokola mwasi na mobali motema ya moto azobanga kutu tate somo wana eza esusu te azotrouva ngo aza na vie normale et alors papa docteur tali ayoki ba char de poule na nzoto asanti kaka bien te ndeko Sandrine apesi bango mbote abimaki yebaka ba jeune fille soko osilisi pe makambo ngo oji déjà koliambo madana Eve osilisi ndenge ka ba jeune fille biso ba jeune fille ngo nozo bongisa lamba ozo bongisa ba plantes ozo bongisa bil toyebi ozaka nde mususu et alors ndeko la biso Sandrine apesi bango mbote ki ndeza peka ba mibai batikali bango na bango wana ni wa mère nde siko maçon na lobi on a mère petite o penza non petite o penza asa pena fin petite o penza asa canon petite o penza non docteur ayoki passe na motema lobi soko ye bakata basisi ko tala makamna bango chantier wana basisi bakei bakutani akuke koluka Sandrine alobi osali wepoani et mona biso ba chaîne fine to pensa monoko nasali nini alobi na itayo oza nango oza na malade ya sida ozobima na n'importe qui moment opposa na okoko sangisa nzoto te okoki kolia bambu madana FT partout il faut zona nous kimia
tout un traitement de maison là. Yo déjà touché partout. Okoya obeba fa kukufa va Sandrine. Ozo luka nini? Eh docteur. On les a vu nanga. Eh docteur nga pena zaki yango. Nga za mutali boson na kab. Yo ka langage. Azo répondre. Ndikula biso docteur. Et ça passe na mokili oyo papa nanga tonton nanga tambola ne kenge. Ongo linga ma copine ngoko na relation moko na ongo obetsa tantine moko boy histoire d'amour yeba talai bien koza la précédé ya kolinga papa nanga tonton nanga s'il vous plaît lelo pe na histoire lelo pe na papa nanga ko ba mira 15 lelo pe nzana ye kolonga pe na s'il vous plaît parce que ngana linga ba boline na biso na chaîne ozo pesa bo mo FM télévision ta chaîne ozo pesa bo moi toyaka la émission toyaka la magazine moko eza bien o eza ozo pesa pe vie papa nanga s'il vous plaît tonton nanga s'il vous plaît tala place de chalokolo na kari parenthèse nanga na leki nanga tantine na biso réponse ni nazo pesa ndeko mobali o docteur alobi ngai naza mwasa liboso te jeune fille liboso te na kwa na malade o ya sida ngai pe nazwaki yango pa ya mutu ngape na kopesa bato oh cher abonné yoka motema ya moto ezaka ka sanduku motema ya moto sanduku toyeba ni milongi kasi mitema te docteur yoki bongo ayoki motema passe na motema ça lié passe et alors tant bakaboni pe wana elekipe mikolo tanti na biso wana ayaka pe kozwa bakis na bango wana ya bato VIH après jour mususu azo kende kaneka bikendela kande batambola mwa mbala tambola neka kato yebi ba démarche na ye transport pesa ki passe yebi kaka ne mouvement ndenge komi et comment lango na ville ya Kinshasa ba transport ba embouteillage partout akina pe ba cop na ya zongi je yango pa kenaki na centre te kozonga na yebo ya zonga bo ba 23h to kende déjà ba minuit oh amona boy amoni tantine wana Sandrine na homme marié parce que là on est là ça homme marié parce que ça qui na lopete alliance na liboko na ye à comprendre que ça homme marié aux Olandanga ça passe na modèle oyo moi so oyo azo sala makambo bazo bima na hôtel tout hôtel boy non mon mena mona te abok sous deuxième regard boy amoni pele sa Sandrine ako se passa mais comment so azo toloba azo futi sa mibal ba nyongo ou bien eza nini alinatika sisa midimbu o baloba pe sisa midimbu ndeko la biso Congo central baloba sisa midimbu azo tika ngo ba prendre na partout azo tika et tant mo na homme marié na d'autres pensent na mutema na lobi moi c'est batu o avani na kata ndako kuna aza innocence ayebi te ke mobali na ye akini kosa mobulu libanda akini kobuka mamwana na Eve libanda na ba jeune fille akozwa la musuda sa azwa ki déjà parce que bakina ki kobuka mbuma kolia mbuma azwi aki ko memla innocente o asana kasa ndako o ayebi kutu degra likambute et ça passe na motema biso ba jeune fille et ça passe et alors a ben susu tantine biso na ayebisi to kalobi yo ozo kate soki yindeli yo nga docteur on nazo sunga yo nazo peso ba médicament mitali yo okokufa lokola mbwa bato ba occupé ote parce que yo oza mama simoko oza sanke oza motema mabe lokola ozo ko pa mobile fallait pour panza ngona ba innocent ba o bazo tambola nyonso pour la nini o sale la beauté na yo ozo sale la taille na yo na binza mine mutafuta yo et alors mi copé le kaki nango pe mi copé le kaki et arriva qui peut mukolo moko un jeune garçon abaki pe ko ya futa ya so ki pe na quartier wana innocent
aye na yeko akozanda ko na quartier wana abimana pe na tonga kina na sala ne musala na ville akina ne musala pe azongaka na quartier kuna ba moi amona vraiment te ya mona kana soir et alors mokolo moko le quoi ndako mpeza ki peme na centre docteur pas le kanaka wana parce que pokoma et pas na centre parce que docteur salaka il faut le kana na avenue ya ba garçon wana et riva ki mokolo moko docteur zo le kana pas que na centre amoni Sandrine azo bima na porte ya garçon wana azo sokola basani ah docteur talibo amoni bwana oh mais on a Sandrine akuna basani. Et c'est lié sous passé. Ce que vous avez c'est que ah non, moi so, il fallait lukaï les sous. Et alors, tant à luki Sandrine dans zone non, to coucher na été, alaka proposer nanga, non que ne pouvait na ce qu'on a appelé bassin na commune là qu'on zone na kei mais makambwana oh ya kolia mwana adana f nan to banja ngote parce que simanan parce que dans la senga monante. Les tours ta toni à lobby oh. Mais ngala mona ki ona tongo na liputa na tolo ozo bima wana. C'est au té ngana mo na puta na tolo ke oso bima wana nesiko na biso ko boyi ke biso pe ba basi ntu zaka munoko makasi boli puta toni la risque na kushina ye non asaka ka proposer na ngana oya pela mususu na lali na ngana sikoli basani na comment là kuna arranger chambre na ki na ngai pa na biso et alors le quoi dorta saka mukolo azo comprendre na déjà lobi ah innocent mon way oyoyo innocent mon way akende ka bo akufaka ka boy sikoyo ndeko la biso Sandrine amoni lokola docteur lokola zo kanga kaka ba partout alors c'est sûr que docteur a robana réputation na ngai na kitoko ngana za nde bat ba yibinga na quartier te soka pandi abebisi déjà réputation na ngai na déjà na maladie oyoyo batu bakobana ko kimanga batu bana considérer ngai soute ata mibale babana ko poussa soupe mena ngate sika na changer na nga commune. Et alors, de la Sandrine, alors na commune mususu, ake ko vivre na commune mususu. Na commune wana a commune lokola mupaya. Mutaye biete soko taline ko na biso moi so Sandrine. Ana beauté. Ah oui, ana beauté. Et alors, Zambe kandi ngasala makambo na ye, de ko na biso docteur oyo oncle na ye. Yaya mama na ye akufaki. Tango akufi même na commune matanga pesa makika na place même commune oyo ndiko la biso Sandrine na kendaki ni matanga sala même kuna boyebi kana matanga za ba famille bayaka baleki banoko batata mwasi ba cousine ba cousin bayaka et tant bayeki pe wana programme matanga pe pesami ka ndenge zalaka jour matanga jour ya bakei ba déposer corps na cimetière ko zonga bango ndenge za pour ba ezala mamba ko pona ko panza bato basala kama ba musical moko boye pour bato balia ba mela ba o ba uti cimetière ba panza matanga ni to benga ko panza matanga. Et alors amoni petit frère na ye ya makila petit frère na ya makila azo solola na jeune fille moko boye ya pembe musika bon comment son aye le quoi pe yé docteur yaki na fiancé na ye aloba ayi si ko to fiancé na ye alobi abi oh mais na moni lokola petit soeur na petit frère na son jeune fille mo boye kuna bien ngapi na mona son fille mo fiango pe ye ba fiancé n'est pas lula ye abi fiango pa ki to quoi là musu ba beta mo histoire d'amour ato beta te est-ce que yo docteur atomboli siko king atomboli nzoto patala ce ne ba women na masolo atala boy cher abonné à FM télévision to yebani bilongi to yebani mitema te na loba kango pina continue toujours ko loba tambola malembe tambola na bokebi tambola na oyebake ozo tambola na nzambe oui tambola pe na nzambe longo nzambe osunga nzambe ko épargner yo donc tatanga tomboli nzoto na ye atali a petit frère nanga ola pousa pembe nanga to beta masolo mais awumeli na masolo jeune fille wana ayeba baso ayeba niza kaka mbweti azoso ba wumeli mingi a jeune fille ngana nani bo atomula kingo nzoto boy da akutani kaka na ndeko na biso wana ya mwasi Sandrine amoni na musika atele ye juste
Abi, oh ni na mona. Qu'est-ce que c'est? Dans un rêve ou bien dans na réalité? Est-ce que ni nous boy? Dans un autre, aïe si fiancé na non? Oh, ni nous comme doublé boy abi. Ah non. Moi si nanga. Na yebisayo, mona moi swana. Non lingate ba solo la masomi la ina petit frère nangai. Abombel nanu fiancé na ina. Ba si ba boumela ki pe susute ba si si wana amoni pe ba osala échange ya numéro de téléphone. Quand on a échange de numéro de téléphone, allez, si on a pe azongi. Boy na matanga pe batba na pe bene même bata carte même bato yebité. Ba ka pe kolanda. Et tant d'autres ben petit frère na ya kusani pembeni. Abi na mona ki on a jeune fille na jeune fille ouais pembe abi. Eh, grand frère. Depuis na banzo linga basi. Moi je petit singa mutema. Beaucoup moi ça zaki. Moi ça na bagage. Moi ça na taille. Mon ba critère ngala lukaka moi ça zala nango. Na mona pa moi swana. Apparence neka ya pamba. Ngalinga moi ça zala bongo. Mon apparence na et c'est petit singa. Malgré non na yebino na mutema na te mais apparence na a jamais. Non, ngala ochaka ka makanisi nanga awa. Ngati na kolinga kaka moi soyo. Et grand frère na ye alobi dort alobi kuzanga koyeba ne mutezo sala obongo. Na uzana bezana suwa na yo fara na ndako. Yaka komuna na ndako. Et alors matanga pe silaki ba panzani pe mutamuto azongi na commune na ye mutu azongi na ndako na ye. Mais docteur za toujours na azotonisa ma passe na motema abif petit frère nanga ko kumisa mwasi o ngana pesa ka ba traitement boete. Sandrine no sa boy ndenge nini Sandrine ti na famille nanga ah non le banga sa docteur tina na sona kai. Et alors na matanga wana bangimba kabona docteur ebisi petit frère na ye abi petit frère nanga ko ke non te parce que nazala mbon moment bezana ndako e bongo oya ko so ngo to ke na ndako comme ça oya ko na pesa mbongo wana oyebi ke so bale so ke na besoin pesa moi na sumona moi $100 ma $200 o tikate. Et alors, petit frère Palobi, pas de problème. Grand frère, Tokin. Bakena qui paie Dorta, petit frère Naïwana, na fiancé à Dorta. Baké pas Dorta. Na katika sa mutu Dorta bandi ko yebisa fiancé nae. Abine sa boy. Ngai mwasi mobali nga Dorta na za na déjà ya kobeba. Fiancé na toni oh ya kobeba ndeni osali ni kamuni. Abine sa boy. Fi oyo petit frère nanga azoloba ke ngana yekakati suka. Sina kobala ye. Ngamu na traitaka ye azana malade ya sida fiancé na kamwe Jésus tika koloba boy abi ya solo chérie na ngai ndeza boy no yeba te jeune fille wana ozomona wana pembe wana abandon ba jeune garçon na commune pesa zaki liboso ayaka tina centre kuna koya kozwa soin ngamu de mut na yeba kiti malade ya ndenge bandi. Et cher abonné à FM Télévision, le quoi mon thème est monté c'est sanduku pour ndeko na biso na ebité nga réflexion na sali lokola ndeko na biso Sandrine o lokola azo futa ba nyongo ya bana mibali ou ben ndenge ni lokola se venger bon terme na ngwa yango wana et pa ba mibali eza ba homme marié eza ba célibataire nyonso azo pupula ndeko na biso ya mwasi atunza na passe na motema tant ba docteur yebise makambo nyonso concernant Sandrine. Na tongo na opetana nda yebise angana ke centre. Yebisa petit frère na o akendete. Si azelanga na poko tongo na kozonga centre. Ndeko sope mobala ke na pe centre. Kozonga na epe wana bi grand frère oye oui na ye to so la mamuke. Parlant de aben pe petit frère na epe. Abandi ko so na ye abi oza mwana mama na ngai. Nazaka leke musa mobali to alandinga na sima. Nazaka na yo. Tozaka biso mibale ba mibali na famille. Mwana mwasi wana bosuka ne ndenge ni obo bakoswana bosana beshana ba téléphone ba numéro.
ba contact lobby. Oh ah, nani Fiona, Sandrine. Grand frère ne bisa pina. Petite wana pina non. Ala pina leng. Te petite wana. Te ngapi mo sina bande ye. Ye pina ko bala ye. Ye pina to ko kitine comme la famille. Les aboyé, entraîner qu'on a rendez-vous awa. Maintenant to kutani te meto kutana na dans 2 semaines awa to za to fixer déjà rendez-vous. To kutani na semaine prochaine. Semaine prochaine na bien. Leki nanga. Oza mwana mama nanga na ebisa yo boy. Ngamu na tretaka. Fi wana Sandrine. Ayaka na centre na ngai. Oza la rakuna na commune boy. Ako aza mutu aza na maladie ya sida. Ayaka kuza ba traitement ngamu na tretaka yi. Abia. Grand frère. Yo ka solo bibongo so bangsanga, o ngotia ba kale, o ngosa. Yeba tonton o petit frère ya docteur. Allah mo déjà Sandrine. Conseil azo kango susute. Pona ye azo mo lokola grand frère na ye azo boya ye alinga Sandrine azo ba barrière. Azo kosa ye. Loko azo linga relation na talobi non nga il faut na découvrir petite oyo. Aza bien. Yaya grand frère docteur appelle si conseil na gauche. Appelle si conseil na droite, azo yo bakaka te. Azo comprendre kate, mo comprendre likola mi comprendre. Et alors, de qu'on a biso ya mobali atika kiye. Donc nous comme mobali atika kiye, a PCP mo na transport akendaki. Kotika ne atika luana, de qu'on a biso mobali oyo azuma kanisi. Cher abonné à FM télévision, toyebani bilongi kasi mitema toyebani te, motema ya moto zaka kasanduku ndena lobaka ngona kotika koloba te. Passe na motema lisolo yo. Na okana douleur na motema. Parce na ta zatama ya misu me. Na saka makasi. Fiancé na mutame même so lisolo mutu musute dorta te. Mais fiancé na yo wana nyina mutayo mona nga. Mbia betinga lisolo tala boya komelinga bitala lisolo na nga eza boye. Dorta pona ye. Amuna keleki nanga ke kokufa mona mama nanga ke bakunda ye mona mama nanga na bongisa déjà ciment na bongisa déjà libulu na bongisa déjà cercueil na bongisa déjà makamnyonso parce que na mona ye aza na longue vie te loko aza mutu makasa tola na toujours kasa d'autres pas lobi non nga kotika mona mama nanga kufa te to akaka mibale jamais nde ayoko yebisa au betasko fiancé nae aoye bisalinga naza na rendez-vous avant que tu ba fixer rendez-vous biso na na rendez-vous ka dans 2 jours tout ça na rendez-vous de docteur aye ko so kanisi aye bisi fiancé na lobi que tanga ko na rendez-vous wana na beta ekaka tonga akufa ya lu ememe na liwalo atana na 2 jours akufi na bitika tunga moko bonga za docteur na yebi na bitika tunga moko parce que soka tiki soka na beti tunga c'est soka kufika ka Sandrine ako bebisa ba jeune garçon so abawa voire même petit frère n'a pas aux victimes ya maladie na oyo to yebi te mutapesa ye mais ndé qu'on a biso moi si o fiancé docteur o pisika to conseil non tous la nanu ba yebi siko eloko wa kosala te docteur pas lobi non na fina bo mai rendez-vous tanga ko yawa moi ça il faut kufa malgré na ota beauté na été moi ça il faut kufa siko fiancé ne siko zo banga bi mobali nanga o simba makila ya na mabuka bato n'est-ce pas ça me muto apesa kaliwa yo ozo provoquer mobali nanga alinya provoquer liwa et pas ya moto oyo azo yebate asala nini basala nini réponse nini ou bien eloko nini papa na oyo docteur akosala esantima baboma de professeur Sandrine oyo pona ko partager sida oyo eleki ndelo bandeko na ngai oyo nyonso bozolanda biso bozolanda nga ndeko mobali oyo docteur asala nini pardon ndeko mwasi oyo akoyebisa mobali na est-ce que andima kosala koboma ndeko na biso oyo ya mwasi pona azo partager maladie oyo et alors bandeko na nga oyo nyonso boza victime ya maladie oyo VIH sida
ko partager yango et ce n'est pas bien. Et c'est que ozui yango ba misuka bazonga na nzela ekobote to pe na nzela kindumba te non. Ba misu bazonga na ndenge. Mais ko désespéré te comme on a karaté que ngapi na se venger parce que ngapi na zo ko na nzela mobali, ngapi na zo ko na nzela tonga, ngapi na zo ko na nzela eloko boye. Non. Sambela nzambe parce que nzambe aza capable ya kobikisa la maladie oyo ba docteur balobi okobika te. Nzambe aza capable. Ko désespéré te. Lana traitement na yo. Landa au docteur azoyebisa yo. Oko vivre tsanzambe pe liboso. Ozo menakisi ozo tsanzambe liboso. Oko zala bien okobika. Et alors bandeko mibali ba tonton botala kape baso bozo kene kolinga. Moi si nyonso o azongela. Balobaka eloko nyonso ngela kezala wolote. Adage moko lobi bongo. Et c'est que moi si moko moni oui, azana taille bien, azana beauté naturelle, beauté moko kitoko, o se peni na ye te. Ata ku ba peso ba conseil tika ozo yoka te. Non. Eloko ya eleki tika na vie, ça te. Ozo bimana mwasi, ozo kene na eke, to kene ko buka mbumada na Eve, mais sans protection. Sans préservatif. Non. Oui, bien. Conduite na oui, bien. Au surtout un jour, au commun nango, au commun victime, au coin de comme Sandrine. Azo pesa en désordre. Salama yele. Tala ndenge ni nozo mitambu sa bo jeunesse na yo. Papa nanga homme marié. Papa nanga ya FM télévision. Na linga bino mingi. Boyoki pe histoire ya ndeko na biso oyo Sandrine. Ndeko na biso mwasi oyo fiancé ya Dorta ake kopesa mobali na conseil nini. Aboma Sandrine. Siko soka bompe Sandrine atiki soka bomi Sandrine talimbisi atiki. Mais akolela ne petit frère parce que petit frère n'a déterminé. Ake nika kapa mwasi alinga ye baba na coucher na ye abala ye. Amona peke petit frère na ye akokufa. Asala nini? Tout ça ba commentaire pour notre sunga famille oyo ba koleli na problème nazaki nanga na histoire mususu ya kopesa ya kobeta mais loko abengi nga insister beta non oyanga eza urgent nde ya mwana ye nango eza pena urgent ndeko mwasi oyo akoyeta fiancé na nini docteur kai ko loba nini botia ba commentaire bobo santé bo commenter bo like bo partager et que ça vraiment geste moko ya mamila mingi ya koleka. Merci beaucoup na bino nyonso baboy na biso nyonso ya FM télévision la chaîne qui donne la vie na sima caméra na sunga makina prefina maboko machine na sunga na réalisation na sunga makina na Fali Matoko, mon frère que j'aime bien, papa n'a rien comme américain, vous mon coach, merci beaucoup Nayo na musozo la princesse en Australie na Moli Bongo, papa moté en malamu, mon papa que j'aime bien, que j'aime beaucoup, pasteur Jacques Kafwa, famille Kafwa Mobimba, merci beaucoup Nabino, merci beaucoup pour la confiance, la considération pour ça la princesse na émission nanga, magazine nanga au cœur de l'homme, Tolobakango, Toyemani Bilongi Kassimité ma Toyebani te cher abonné à FM télévision, merci beaucoup Nabino, Nabino Tokutani Nabiko Zali Koya, à très bientôt, bye. Notre société environnante a plusieurs réalités. Désormais, suivez-moi, Gloria Babé, la princesse, la femme qui assure, sur la FM télévision, la chaîne qui donne la vie. Dans l'émission Au cœur de l'homme, motema ya moto sandukwe, toyebani bilongi Kassimité Mateo. Na katia émission na bino, bokoza ba histoire d'amour, de famille, de travail, pe ya lolenge na lolenge. Ba histoire vraie, ya boy, jamais ezala. FM télévision, elenge zanga lipasa.